Mission TV, le miroir du monde. Même 100 jours, le problème, l'Ibabé a mandat aux 100 jours. Moutoko Sabino. La consultation. Le contexte est différent. Le lot est non, soit $10,000, yakangam na biso. C'est-à-dire bazo soit bango un peu lokola basi andumba. Bape sa oka mbongo, o signer pétition, bape so mbongo katisa après ba ko saboter bino. Mais ba o ba yakana ngambo Kabila ezalaki na volonté. Omoni bandeko bozo mona siko lelo nazo s'adresser na ba député ya FCC. Papa, maman, ndeko. Bato ba lelo ba komi ko luka bino, balobaki boma député tika policier. Bato wana bazo luka bino, balobaki boza ba député nommé. Boza ba député artificiel. Nyonso wana ezalaki ba attribution ba pesaki bino. Mais ba yebaka yango, mwasi asika ba yambaka ye na jus. Mokonzi mboka alanda bato baza ko memaye libanda ya constitution te. Bato balingi chef de l'état, balingi peuple congolais, balingi kimia, balingi makambo tambola. Et sengeli bayebisa chef de l'état ke yo nzela na oya kotambola yango na constitution. Bandeko babunda la langue, il faut constitution ko taper na lingala, en fait na 4 langues nyonso pour manipulation et si là. Donc crise égalité entre Assemblée nationale na gouvernement. Omoni bandeko bozo mona siko lelo nazo s'adresser na ba député ya FCC. Papa, maman, ndeko. Bato ba lelo bakomi ko luka bino, balobaki boma député tika policier. Bato wana bazo luka bino, balobaki boza ba député nommé. Boza ba député artificiel. Nyonso wana ezalaki ba attribution ba pesaki bino. Mais ba yebaka yango, mwasi asika ba yambaka ye na jus. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote Nabino Bandeko Bozuli Susu Libaku ya Kolanda émission Nabino émission population émission Bopesa Loko Mopoete Bolanda Kama Mazali Koleka na mboka na biso sima ya lisukuli ya Fachi pona koloba ete discours ya mokonzi ya mboka Bolanda ki bino moko oyo ye alobaki kasi na biso to komitu na esengeli kosala nini po ete kimia ekota na yango tolobaki ete esengeli to yamba baimboka ya FCC baimboka ya CAJ société civile ba congolais bana mboka nyonso pona koka makanisi na bango surtout na souci akotonga Congo ekolo na biso na pokwa lelo toyambi mwana mboka Junior Pechi oyo azali mokambi ya JKK Forever donc bosibo mesana komona kasi mikolo mo ebele azalaki komona na te mwana mboka Junior Pechi mikolo mo ebele boye malamu na plateau na biso poko lelo. Merci Ndeko Flavien pour l'invitation. Mikolo ebele oui pour banda ko benga ngapete na fundi pa ba téléspectateurs mais tozali toye po to solo makambo mboka mbote na bandeko nyonso bazotala biso partout surtout bazwami na province ya Kasai te bandeko nyonso bazotala biso partout na République démocratique du Congo na ba Congolo baza na diaspora to pesi bango mbote mwana mboka Junior Pechi olandaki lisukuli discours ya mokonzi mboka talisi inquiétude na ye ndenge mboka ezali kokende lelo uzali ko assister na divorce entre FCC Cash yozali moko ya FCC mokonzi mboka alobi ete makambo ekotambola malamu te akonome informateur pona ko dégager nouvelle majorité soki esalemi bongo te dissolution en parlement ekosalema makambo eleki ebele kasi na souci akoluka kimia po ete Congo kende liboso yozali elenge lelo tomoni yo na tenia bitumba na ngonga to kosala émission na parlement kuna na assemblée nationale déjà dossier ya mabunda ezali na mesa na bureau toyebi te tant aussi ces émissions na biso ekoleka ndenge nini kasi tolobela Congo mboka na biso na ezali koleka po ete kimia kota po ete ba congolais bazana besoin kimia esengeli kosala nini malobi pana. Merci Ndeko Flavien pour na mutuna na yo par rapport au discours ya chef de l'État. En tout cas en tant que jeune congolais nationaliste nga naza très déçu et loko liboso oyo nga naebi chef de l'État tant azu pouvoir apprêter serment ya ko respecter mibeko ya mboka otobengi constitution. Alors batupe oyo ye ayambaki parce que tant abandé ko sa ba consultation vraiment na leka na télévision te mais batu mingo mokonzi ayambaki batie peut-être na erreur parce que nga na ko koloba kozwa mbongo musolo ya mboka ko sala consultation
pour na koya ko bimisela biso discours ya que dissolution ya assemblée qu'on nomme informateur en tout cas naza très déçu. Et puis pour ngai mokonzi mboka za na ba conseiller belo ba futa maka chaque fin du mois. Ce qui est sengela qui vraiment ko sala vraiment consultation ya solo. Mokonzi alingaka utiliser kaka soki 100 ou bien 200 conseillers ya za na bangwana. Alobi boke na 24 communes nyonso pendant un mois wana. Atindi ata 5 conseillers balingaki ba ela vraiment pour ça ya peuple. Atindi ba mususu bo kita na Sankour pa na ngai, ba mususu bo kita na Ituri, bo kita na Bunia. Ya ngonde lingaki za la meilleure consultation. Azana ba service nyonso ki ko pesa e. Pe mokonzi ya mboka auti na parti et sali plus de 30 ans ya opposition. Ce qui réellement lingaye balikambo ya peuple, ezate ke na 2 ans ya bokonzi ne mokonzi ya bosani. Azamona Kinshasa ndebino bakino bolobaka avandi na opposition ayebi. Donc déjà pour nanga le fait ya initier ba consultation mbongo l'état ko bima po na yango et puis pour epesa biso discours ya boye naza très déçu. Pourquoi nazo loba déçu? Mokonzi alobi ke esengela nommer informateur pour na ko identifier majorité sika. Mais pour na ko nommer informateur il faut premier ministre au azawana en fonction azala lisusu te. Nous avons un premier ministre au azali ko travailler. Mais chef de l'État lobby faut nommer informateur. Et ça ko luka désordre, to ko luka ordre na mboka. De deux, chef de l'État qui est plus loin pour dire au cas où azui majorité ya sikate a ko dissoudre Assemblée nationale. Mais en tout cas place wana na ko yibisa na ba député, boza bato botangi classe, boza ba papa ba responsable, dissolution et ça les maraté pour chef de l'État lobby. Et sengeli ko to samibeko. À moins que tu utilises la constitution à 10e rue. Mais ce que la constitution, oh Joseph Kabila, Bundé la paix à Pessa, Namboka au Congo, dissolution koki ko salema kaka soki crise ezali et crise ya pamba crise persistante entre Assemblée nationale na gouvernement. Or crise wana pe kotika la royauté. Pour preuve, non, parce que dans le cadre de discours, chef de l'État cité qui Marambouya, Ndenge, ba ministre, ba yaki na prestation à sermenté, waneza Marambouya crise, waneza réseau à crise. Donc, quand on a malobana yon de région petit, na d'autres moments il faut continuer koloba. Ba imbo comme sous ba tabouanya ba professeur d'université. Ba mususu na ba tweet na ba réseaux sociaux. Ba lobby était crise ezali po était mokonzambo candidat ali chef ya gouvernement. Yende à tenaka ba conseil des ministres derrière un mois ngozo le cadre depuis azana kanda aza ko organiser ba conseil des ministres te yango la que yenda zali mokonzi et ilu kamba na gouvernement na. Alors ceux qui ba koto ça yete ça le quoi ba koto ça gouvernement te yango ko pesa iningisa a dissoudre l'Assemblée nationale pour être crise on est d'aller persistante entre autres nomination il y a ba prestation de serment. Il y a un juge, nomination, il y a un juge, nomination, on sait, à l'armée, tout ça. Au moins, le Premier ministre a déclaré qu'il a informé. Bref, mon consultant que mon conseil des ministres, il y a un chef du gouvernement, il y a un PC Ningisa, pour nous il y a un gouvernement, crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Non. Chef de l'État, il y a un pouvoir exécutif, mais chef du gouvernement, il Premier ministre. Il y a un chef du gouvernement. Donc, institution gouvernement, institution président, il y a une émission, la langue, il faut constitution lingala, en fait, na 4 langues pour manipulation et si là. Donc, crise égalité entre Assemblée nationale et gouvernement. Crise égalité. Pourquoi? En réalité, il faut que le gouvernement, Premier ministre, l'Assemblée nationale, il y a majorité parlementaire. Il y a des chefs, il y a des botakaye. Il y a un Premier ministre qui a une majorité parlementaire. Il propose comme le Premier ministre. Il y a un qui boy. Ceux qui papa na mwana bazo kana lisu souté, ndé siko boki ko lobela dissolution. Et les chefs de l'État te muto a constater yango. Et les chefs du gouvernement Premier ministre ndé a koloba te. Na lekisi projet boye, na sengi boye, na proposé boye, Assemblée nationale majorité wana eza ko bloquer misala nanga nyonso. Mokonzi lukelanga majorité asika. C'est en ce moment que chef de l'État a kosa d'abord consultation ayoki bango, ayoki pe président Sénat sangine solution eza kakate nde balobi crise persistante ezo si la kakate alors solution eza ko ya koboma assemblée ko bandela ba élection. Or makambo wana eza te pe ko komate.
donc ceux qui battent bazo kanisaki kotinda ba militant ko bamba libanga na palais du peuple ko sala boyango de crise wana eza crise te. Alors moi na mboka Jean Petit kasi motuna nanga bakisa po te kimi ekota mokonzi mboka aza déjà déterminé na otali makambo oyo ya contre-saint oh boy na boy oh iluka mbaye bakité ba juge wana respecter constitution te oh boy na boy omoni mokonzi mboka tina prestation de serment atako bande ko assemblée nationale ba yakité atako bureau ezaki représenter te na ngambo ya Alexis Tambo Mamba na Sénat mais au moins ba juge ba prêter serment et puis musale zo salema mokonzi mboka beti mais ça pas siliki alakisi était lelo yo azu virage mosusu pour la solution à crise après koyoka batu nyonso ayambaki na consultation omoni te keno esengeli siko kota la Congo ya lobby kimia ezala na makanisa mokonzi mboka na bino bande kwa FCC na bino bande kwa cash po ete Congo kende liboso ndeko Flavien oyebi que biso toza na école ya mutu oyo abundelaka toujours kimia. Il faut rappeler na ba congolais nyonso que Joseph Kabila pona kimia ya Congo nde andima 1+4 salema formule unique au monde depuis mokili ezala mokili na ebité peut-être bisika monsieur salema mais 1+4 et salema ka pona kimia ekota. Donc biso ba disciple biso ba militant biso ba auto ndimela idéologie ya Joseph Kabila tozalaka jamais pour désordre na mboka biso posa na biso zalaka toujours kimia na mboka Congo et avec la paix ndeto yebi que non makamnyo sokokene d'ailleurs omona na devise ya mboka na biso justice paix et travail donc toza bato ta ko respecter vraiment makambo yo to tia comme devise ya mboka na biso toki ko boya kimia te mais eloko nino ezo mema lelo onyo so boza komona tozo senga kaka na mokonzi ya mboka asala serment Kimbango azo yokaye mukolando sala serment Kimpa Vita yokaye Muza yokaye Lumumba yokaye je vais respecter la constitution mobeko li kondi ato sakaka yango chef de l'état il faut ayeba ke nazana mukondi yaza chef de l'état mais ayeba ke nazana chef ou azali kolona nga kombo na constitution il suffit seulement ya ko vivre koto sa constitution et si dit to kotambola parce que c'est ça la moindre des choses il y a relaxé état de droit. Alors on a l'impression que tout ça ma constitution mi balé na Ndeko Flavien mokonzi mboka alanda bato baza ko memaye libanda ya constitution te bato balingi chef de l'état balingi peuple congolais balingi kimia balingi makambo tambola et sengeli bayibisa chef de l'état ke yonzela na oya kotambola yango na constitution soki constitution pekisi yo ko sala yango te po obuki yango. C'est ça. Il y a un état de droit. Mais tant que yo omoni que na respecté mibeko ya mboka te obimi libanda. Lokola biso tolingi kozonga na dictature te. Ya Mobutu to bundisaka tolingi kozonga na ngote. Nde toza ko rappeler que awa ezalaka boyete constitution lobi boy. Lorsque FCC aza ko talisa na mokonzi ya mboka, to na bato baza pemé na ke no wana bobuki mibeko eza bongo te, ba lobi toza ko bloquer. Mais blocage ezate. Consultation salemi FCC a bloqué te. Makamunyo zo salema na mboka FCC za ko bloquer te. Voilà pourquoi tozo sengande to respecter mibeko to tonga mboka na biso. Ya ko respecter mibeko. Mais na ko yebisa batu peut-être na ko libosana. Na nyonso eza ko leka sikoyo. Na deux biloko na koloba na chef de l'état. Moko ya chef de l'état mususu na bato baza ko luka ko katisa. Omoni bandeko bozo mona sikoyo lelo nazo s'adresser na ba député ya FCC. Papa, maman, ndeko. Bato balelo bakomi ko luka bino balobaki boma député tika policier bato wana bazo luka bino balobaki boza ba député nommé boza ba député artificiel nyonso wana ezalaki ba attribution ba pesaki bino mais bayebaka yango mwasi asika bayambaka ye na jus après kaka mikolo eleki muke akoyeba nzela ya pompe bato wana ya ngambo wana ya cash o bazo luka bino o boya na union sacrée bazo kosa bino bakolongola yo siko zalaki po o signer pétition o koisa muninga o sala boy après bakobwakisa bino parce qu'en réalité bazana batu na bango bayebi balingi ba utiliser bino juste ya kopesa bino quelque chose bazo promettre bino ba ministère mais après bomituna question caméra asuka wapi et puis caméra ata na prison nana kenda kotala partenaire nini bomona kenda kotala caméra s'il vous plaît nazo pesa message c'est pour dire ceci ba député ba élu nyonso ya FCC boza face na histoire na bino mais boyeba ke muto aza ko flatter bino sikoyo akobwakisa bino parce que bao pe basalaki na bango du campagne bazui bokonzi
boyebi ndenge basuki bolanda ba flatterie wana te oyake pa na biso to kopesa obo po na suka ba ko balukela na bango bino bango bazalaka na facilité yoka et puis po ba balukela bino ba ko kosaka ke base lobaki boyo ba ko bando finga bino d'abord na sanzete et puis ti ekola ta réalité. Deuxièmement na chef de l'état na koloba boyo mokonzi mboka soka lingi azwa batu ba travailler na ye il faut atala batu wana oyo bazo katisa soki mutu alongo FCC bazo kende kuna en tout cas soit sûr kazaka éternel insatisfait pour na FCC zande discipline na loyauté donc batu nyonso ozomona bazo longo na FCC manque ya discipline manque ya loyauté et puis zela na silisa batu ya lokoso akokaka teke non le longa nazalaki ministre lobe commune de Koya Junior Pech na pema na ko pema na emuke wana il faut que de relocation na ngambo ya cash nde bazo kene na ngambo wana donc en réalité na kotanga kombote chef de l'état batu nyonso ozomona bazo ya kuna bazo flatter na bango yo même maloba ba flattaki Joseph Kabila yango pe ba ko flatter yo en réalité ba ko sunga mboka te donc malembe na suka émission mais il faut donner le beloko moko et loko otu ko bakisawa. Mais tout le monde a un peu de temps pour Kabila. Et bien, il y a Bruno Chibala. Or, il y a des dépresses à Kitoko, il dépresse à Solo. Quand il y a des Katika Kaye, porte parole, il y a des dépresses. Tout le monde a ça. Thomas Louaka, pour ne pas citer na MLC, n'a pas jamais Kambinga. Bango ba gini ba vrai MLC, bakati saka pa changer ba MLC na bango. To mona ba bakati saka ba ande ko musu ba bisaka biso ke ba bakati saka jamais mais bakati saka lelo toujours ka bango susute. Musu to ki bakati Braza na mini to ba mo katsa Braza, ande ko na mini musu FCC ba gérer ki ba ministre ba mo katsa Braza pour na ko kima. So ba okima loko ni to ba te. Donc bref, to mona ka ba débauchage wana. AFDC comme ki balé nenen kulu na ngambo ya rais, o musu tikala ki na ba ti lukwebo, lelo ba ti lukwebo ba récupérer. Il faut que bref, nande ko Kabila to vivre ngo. Nande ko fachi, comment bank sabina. Te yoka. Il faut comprendre. Batu o babanda ko na ngambo Joseph Kabila, otikala ko ka teke non, ba proposer kinga $10,000 pour na ngambo ya Kabila. Non. Batu bango moko bakoti na gouvernement o sengaki ya cohésion nationale et ça l'est mis par rapport à accord et ça yoka après ba comprendre que après ba comprendre parce que tant ba kotaka gouvernement na bazalaki obligé ya ko koma na ngambo ya Kabila te ba kotaki gouvernement tant que ba opposant ce n'est que na kati kuna nde ba comprendre que meilleure vision politique na Congo eza ya Joseph Kabila nde balandie eza mbongo te mais ya lelo eza makambo ya mbongo. Et le contexte est différent. Lelo ezaka non, zo $10,000 yaka na ngamu na biso. C'est-à-dire bazo zo bango un peu lokola basi ya ndumba. Ba pesa okaka mbongo, o signer pétition, ba pesa mbongo katisa après ba ko saboter bino. Mais ba o ba yaka na ngamu ya Kabila ezalaki na volonté amoni que non, vision malamu na politique eza Joseph Kabila, ne ba yaki ça n'a rien à voir avec débauchage, mais lelo ba toazo kene na intention opesinga mbongo na ye opesinga mbongo na signé ndelo tozolo ya moto kabona alors politique wana et chef de l'état ozali elenge quand même okambi ya JKK forever bilenge to moni bitumba na assemblée nationale bilenge ya cash bilenge ya FCC toujours mon acclimé malamu te est-ce que bino bilenge boko mema kimia te penda pour makambo ke le malamu na vote zo salema na assemblée nationale pe question sur kasuna otunoka na voler on a 30 secondes pour répondre ce qui mabunda kwei ils ont l'échec il y a FCC ou bien ils ont la leçon à tirer dans le FCC mais tant qu'on va proposer candidat mosusu pour bokena maponami ou qu'on remplacer bureau mabunda FCC a représenté candidat peut se quoi zui et qu'on va retirer confiance à Joseph Kabila tout peut aller frustration dans le FCC question dans la ndeko Flavien au moins une question nous a malamu toza ba jeune sengeli qu'est-ce qu'il faut pour to luka kimia ngai na kolobaka relo moko chef de l'état soki kaka tosi constitution mais asali yo tuninga question soki asali makambo ndenge constitution et lobby yo kotika la komona ta kabiliste moko te na nzela abima et kotika la kosalima te parce que biso yoka s'il vous plaît au monde il faut pas comprendre passi so muta botina nous te ko ba douleur te Joseph Kabila kaka na ba kabiliste nde ba bien impact na valeur ya constitution zela na silisa kuna pe a violeté ndeko flash a violeté une question malamu na moni ku consoler na kata toza na besoin ya kimia ya on a ebisio muto aza na pasi ceux qui ba violer constitution o Joseph Kabila na ba kabiliste ezelo to bundela bandeko wana babima awa batambusa batu pona koboya yango. Et donc pour nous tokoki ko ndimate ke mutu aya lelo kozo sabison na dictature aboya constitution wana
Vous comprenez? Donc, ils ont œuvre. Oh, le soko vandi botan autant d'articles. C'est la temps autant d'articles sur la constitution. Ils ont fruit œuvre Joseph Kabila. Alors, il y a un autre bisobo. Si on konzambo ka tamboli ka selon constitution. Obi que tango après ta serment, jour alternance, jour à salaka passation à pouvoir. To betara maboko. Bakabiliste na bango nyonso biso tout. Et c'est donc tous en besoin. Mais bino bilenge ba ko l'Assemblée nationale. Yoka soki atosi constitution wana qui me koti na mboka likamumso bilenge obaza kobunda. Yango to sengi na yango to sengi na mokonza mboka ato sakaka constitution Congo etambola et avancer à côté na histoire na nenga malamu. Et puis depuis vous comprenez que depuis pouvoir il y a Faché Bandi. Tala bien ba institution où ils ont posé ba problème minga ils ont on comprend le lot que non place maramou. Mais on peut se message qui met ça mon attend le lot. Tu m'appelles un message. Même dans aussi même 100 jours le lot problème. Libabé a mandat où ils a 100 jours. Moutoko sabino. Na consultation. Alors na Libabé a mandat où ils a 100 jours. Ndebongo ekei maramutu ekei ça sert à rien qu'on la consultation peuple mumbayebi que so de mouton et bomi makambu a 100 jours nde baby si mandat oyo. Et na kata 100 jours FC sans la guité. Vous comprenez? Bilenge pour la Kimia Bitumba. Pour la Kimia Bitumba, on a chef de l'État, a tous sa constitution bilenge, barobundate. Mais ceux qui ont aussi constitution en tant que jeune, tous ont la responsabilité de défendre la constitution na biso. Et donc il y a besoin de désordre. Mais ceux qui ont Kimia a aussi un jeune montant. Bilenge pour déterminer. Mais nous sommes là, tout le monde dit matin, l'autre jour à la dictature à Mobutu. Voilà. Ça besoin de dictature, tout ça en sens de Bobi Tumba, Mouzene, Joseph Kabila, ça sert à quoi si on est kabiliste et puis on dit ma conscience à la violer. Voilà, Bandeko Balandi, Ezalaki Sengo, pour nous, Mona Moka Junior, Petit Mokambi, Asbel, Jikaka Forever, Bumisana Kolandaye, Amona Nagati, mais de là où tu n'as Bitumba, Namoni Tenia Bitumba, Aotakimbango, tu as parlé du peuple, n'habité sur Bagimba Betaya Kimi. Bon, ils ont une façon que l'on mon amour que j'ai fait. Rendez-vous en 2023. Oh. Donc, ils ont candidaté tout ça pour aussi. 2023. Ah, papa. Rendez-vous 2023. Fachi Béton 2023, 55. Ils ont Kabila. Donc, bien, vous qui retraité. Aucun d'été. Base de la mission opposition après 2055. Ah, voilà, Bandeko Balandi. Tous ceux qui ont un amour que j'ai petit, bilingue. Il y a FCC très déterminé pour défendre Babi, toujours pour défendre Patrie. Marabalo Bami Ngezalité. Boyoka qui est. Nous devons tirer conclusion. Tout le monde a invité mon soupçon à Massoura Congo. Pourquoi l'homme n'a pas de Maton Dominique. Ma mission TV, le miroir du monde.